Bon courage à bangote. Si qu'on a qui star on y stubino boza mbongo ya ufuta ba frère à l'état te ba monde à l'état te boyebi ka ko finga ba. Mais non. Bato bo se pelisa ba ngona ba chaîne wana ba pia bino ba $20. Ba sangisa ba mbongo ba futa ba bimisa. En tout cas belle vie ko sala ngote. Et puis au sambelaka, tant que tu soutenir bato bazo finga bato tuka ba foyer bato. Quelque part mbongo nzamba pesi ozolo na mona mabanga. OK. Eza risque ko sala yango te batu muta fingi assumer peine na elora yo na notinda muta finga te ko soutenir peta ko yoka pe mawati. Ko yoka mawate yoka mawa mutabeli opesie. Mutazangi akoli opesie muta finga ke boloko te. Justice sa musala. Justice nzambeza ya bato mukili peza. Nde siko bijou la reine ayebe kaka basali programme ya luka jour bakutana na epela pour que basola en face. Très bien. Bijou la reine tanga ke sola na epela zongeli Justine. Yoka maloba mama epela. Nga na problème te. Nga abomba ka ba bière na nga. Ka? Kayo no episode. Nga na problème te. Nga abombela ninga ka ba bière na nga so abombeli nga ka ba bière na nga moi mukie na nga na osala émission na changer maloba ba ko citer vie de loin pourquoi yé dans la salle émission ko citer vie de loin te OK vie de loin za eloko sate Justine m'attendait yo za la moi sa vie de loin ana papa na maman o baza en vie OK akoli na maboko a papa na maman o babala na légalement officiellement ti lelo. Donc yé azoboko manandaku oyo baza exemple. Très bien. Ngala moni mama Justine ana alliance munene lelo ba ofinga mama na nganga. Na mobali na papa ba Justine bazanda ko mosko tala couple na bana ba bota bana bango ti lelo baza ensemble, c'est pas facile. Ozana carrière rebelle liboso na yo. Ovandi na plateau ba otuna o vie privée ya ndeko na yo, ya artiste. Ya confrère na yo vie de loin oyo ozana numéro na yo ko benga yo vérifier information rapide que biso ba chroniqueur mais ozo ko titoyer moi si ya moto ko latisa e poso kindia ndumba. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, bande ko balandia Top Media Télévision, ba union so bolinga ka Maman Sarah Télévision mbote na bino. Il est temps ya ko informer bino na ba situation union so ezo leka na République démocratique du Congo. En tout cas, la semaine passée to sukisaki yango na makambo ya somo oyo e kotaki na internet. Arrestation ya maman Nabiso Epela, vous savez que c'est une maman, une comédienne oyo a œuvré na musala o depuis ba année ebele ba outi groupe moko e pa venga dios na ndeko na ye vu de loin oyo bino nyonso boyebi kazali le mari ya maman Nabiso Mata. Depuis un certain moment toyokaki balobaki bafingaki makambo elekaki ebele na baetando eki en tout cas biso tozalaki wana tozotala yango kana mosika ba analyse tozosala yango de loin. Sur ce, nous avons dit avec Maman Sarah Tola, aujourd'hui, tout ça la analyse, nangambu nabiso, une façon, ya kopesa au moins une idée, to kabolana nous makanisi. Et aussi le nom de Maman Bijou, la reine, Oyo. Et yo kokota na makambo, il paraît que maman Abimi Yudasi, il paraît que maman Mamboza et belé nakati. Il y a sujet au biso to salaka juste analyse na biso et peto yeba est-ce que maman epela azaka kana parke kuna ou bien déjà akiti makala. Ah to lukamwe to ko sala juste analyse na biso to kokota na maman na bangote, on va rien confirmer. Mesdames et messieurs, bo serez sentir na bino et je dirais aussi un grand merci à maman Dinana Oyo a proposé Kibiso film Kitoko. Maman Dinana a proposé Kibiso film Oyo na kombo ya Opusa. Vous savez Opusa en film du début jusqu'à la fin et bandit bien et s'il bien en tout cas. Nous attendons le deuxième film ya maman, ce qui pas son dernier film, j'allais dire le prochain film ya maman, ce qui est comme prêt, j'en suis sûr, maman Ortine de la Bisso affiche wana. Donc nous avons plutôt ça la promotion à maman Kande to mesana ko sala maman Dinana. En tout cas, ce sont des femmes on a senga kalaba neko nyonso
bo kende, bo s'abonner na ba chaîne wana, bo participer, bo aider bango et cause à quelque chose de bien. Et aussi pour une écriture à Congo au nom de Belvi Kondi à Komaki Lissous après Pissom 68-7 a proposé ce film au Ezo Leka déjà na combo ya face à face où nous allons retrouver ba maman Milo, ba maman Marina, ba maman Aziza, ba maman Top, ba maman Leandaya. C'est-à-dire ba maman Annie, ba union so basala ka théâtre, ba icône ya théâtre ya mboka na biso, bazali na kati ya casting ya film wana. Allez encore une fois vous abonner na Belle Vie Télévision, vous ne serez pas déçus parce que Luana na lobaka ezalaka Yerusalem, ba congolais nion sont plus de 222 000 abonnés, ezali nsakate, ezali blackté, c'est le bon Dieu ndé apesaka. Voilà pourquoi nous serons juste derrière babilo comme malamu ya ba mamoyo pour t'accompagner bango. Je souhaite Erozo Pesanga caméra na longo la chapeau pour dire un grand merci à maman Bijon Ketani, maman wa 90% au bon à papa Jean-Pascal Leka maman. Un grand merci à vous maman. Un grand merci à maman Déborah, hein, maman Déborah Lubanda Kilo ma mère à Calgary, maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga Nzambe Azalana Bino. Un grand merci na Bertin Konde Mbongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, Wanana, Canada. Un grand merci à maman Émilie Seti Maïnga. Moi, Sinzambe, la directrice de ONG La Vida, Ezoamina, République démocratique du Congo. Un grand merci aussi à toi, Aurélie Mafuka. Mafuka Yaba Aurélie, Tata Mosi Abana, c'est-à-dire Nzambe Apambolayo, toi et ta grande famille. Boende Tolukato, bande émission, Nabiso, je suis Nakanisi, oncle Dago Vicente, Bisika Ezoami Yena, Mama Elf. Ibara Nzambe Apambola Bino. En tout cas, Boinde tout bande émission Nabiso. Mais tous on a notre transition à film Nabino face à face et puis on se retrouve tout justement après pour tous Maman Sarah là. Merci. Alors Je sais pas. Donc toi quoi tu faire. acceptes de souffrir comme ça? Non, je t'en parle pour que tu m'aides, pour me dire qu'est-ce que je dois faire. boyebaki ngane mukolo ana kata ndako ngane ya boyebango monsieur ya c'est boyebango non za mkotika pe mbongo to lambi to liet Babi l'homme qui t'est. Ah Jésus. Ah, Jésus Mayele. L'homme qui t'ira s'attachera à sa femme. Mobali à Longwe. Moi ça ça ndako mobali à côté. Soda ko banolia ba fufu bo. Eh bakitiganga po bengena makasa. Oza yitela. Ba yebi ko zane faible. Ba ti atika kalia ka fufu. Ça comme la visite. On va pimananga pour éviter. Il faut éviter. Éviter. Papa ça va kufa. Absanga tellement comme na vie. Ko sora mtu na mwasite pour un bon. Ndako eza mobali wana te. Ndako oyo zo hérité ndako eza mukolo ndako eza mwana eza mobali wana te. Na ba bêtise oya ye ko régner na ngona ndako et puis ozo encourager. Et tout ça bon. Tout ça bon. Entre les nez ça casse. Alors vraiment Ni bisasa la boue. Bisasa fufu nka ucholia. Na moni. Omoni yo fufu bo sana na ndako. Mama. Na moni lokote. Naza pe na idée omona te. Ngai miso ngeza okufa. Abeli. Ondeso beli fufu les gâtés. Regardez. Puis pour y lobela chef yanda. T'es chef t'es gigolo yanda. Toi gigolo numéro 0. Oui. Tu dis. Maman, pardon. Caro dis-moi. Donc tu es le grand frère des décors. Et ces décors les responsables de cette. Oui, papa, taisez-vous. C'est quoi tant le quoi le bien des femmes pas. Yo za moi so za mobali. Ozemi otata na ngwazali. Tata on a l'air avec kotalo na buto tika la kombo monter argent de poche. Voilà, merci mesdames et messieurs, je pense que vous avez suivi Waneza qui filme Nabino face à face au Ezo déjà na Belle Vie Télévision. Aujourd'hui, Bokozoa, 3e épisode. Nous faisons rien que ce travail. Objectif est Moko pour vous informer, pour vous aider, pour vous accompagner. À Toutiaka, juste extrait. L'intégralité, il faut aller suivre ça chez Belle Vie Télévision. Voilà, je souhaite aux oignons, Maman Sarah, Toban d'émission. Maman Sarah, bonjour. Bonjour, Papa Tadi. Bonjour, Naba Ndekonia Sobazola.
la biso na Top Media Télévision et puis na Sarah Tola Télévision. Santé, semaine et les kindengeni, maman Sarah. Santé, ça va très bien. Semaine surchargée. Tant néati. Tant exact. Voilà. Voilà. Boluka, c'est ça le femme. Oh, baza, bamibenga kaba patronne, mais au moins elle a un bureau, azali na ba activité au doa salaka, bambonga propre auto bengaka, yangwana. Olie bandeko na biso ebele, permettez-moi, ebele bana ba GB, ebele baza na ba bovin, bana ba gombe, ba futelaka ba appartement, il y a luxe, mais ba salaka te. Moi je me pose des questions, bozwaka ba mbongo wana wapi obo futaka ba appartement wana en tout cas. Félicitations au tata Mosia Banana Sarah Tola pour tout ce que tu fais, tes efforts en tout cas. Ba fouille nango ezo komonana. Un mot par rapport à film na Oyo face à face au tout à extrait. Donc, boyebi batunions tout bayebi que Poutine de l'écriture à Komara. Soit à Komirata nangote. Très bien. Et puis à Komara poto se retrouver na kati ya makambwana, tozo solution, tozo maye les pesa biso leçon na vie. Très bien. En tout cas, on a olobara chapeau sous na belle vie qu'on dit hein, parce que malgré humiliation, Mitumba, ma finga, mais elle a continué à bosser, c'est ça une femme forte. Très bien. Et puis, c'est une femme forte en tout cas. Ce sont des femmes à féliciter. Et ça va exemple à suivre. Très bien. Parce que tu es belle, tu es banda masolo, les lobes qui sont malheureuses. On a mis tout dans la vie. Asuka oyo sala shit libre. Il y a un cas que tu vas quand même retrouver on a poya starter. Très bien. Chapeau na bana basi wana o nyonso ba osam sala ba mibenga ba femme forte. Femme forte eza moi sur alia mbonga mbalité. Très bien. Femme forte pour basi msu bazana mutuka mobile asombi. Liputa mobile, bijoux mobile, téléphone, voyage mobile, téléphone na crédit na méga sur mobile. Comme benga toza femme forte pour tambola na jeep basombe la yo. Ba femme forte ce sont des femmes au ba la mukana tongo a tricop a koluka. Bangwa na ndi ba femme forte. Ah oui. Basio ba luka mbongo. Basio ba travaillaka. Moi c'est ça to bota na mobala sale la kaote yo poko ça la mobile. Très bien. Bilo musupe mobala ko sala te poko compléter. Donc courage na ba femme forte union en général dans tous les domaines. Mais bongo ba femme oyo ya lokolo pété o ba kendaka wa wana o bazala na misala te to bengi bango banani kasi bango pe suka na bango ezalaka te bango ba femme forte te so aujourd'hui quand mo bo ministre sombelo ji pour sali vidéo za femme forte tu pour les âmes mutoki na hôtel et tu na mutoki ya mobile wana te oza forte en quoi peut-être oza forte na kindumba oza forte na oteka nzoto là on te comprend mais oza femme forte donc voilà voilà merci mesdames et messieurs. Boyende to côté suko na émission na biso avec maman Sarah Tola. Maman Sarah Tola, Nazan a besoin justement la toute première question on a tout par rapport à tout ce qui s'est passé lorsque Oyoka Kinanu les insultes sur Moko ya biso ndeko na biso na kombo ya Justine Mata OP, c'est une femme. Une fois Nazala na yo tokena to sala émission avec papa vu de loin na mona complicité wana eza et pas batu wana mi balena moi si na mobali mais aujourd'hui qu'elle soit exposée insultée et le quoi liboso il a qui on a makanispe donc eza kini maman en tout cas na yoka eka mafinga ndeto ka ba mafinga nyonso tu ba fingi mutu na kama ina ngati po epela mbali sota clasher mutu na mona eka mais na moni tout ko ekoleli moi sa vie de loi la vie continue na mona eka et puis mais Sarah, entre vous les femmes, oyo pe ba wana pe bazali ba maman, même bato oyo ba bimisi makambo oyo bazali pe ba maman. Est-ce que le respect ya kobenga moninga ndumba ekoki kozala te ekoki kosala pasité vis-à-vis ya ndeko o azali pe tata mwasi ya ndeko na yo ya mobali Sarah? En tout cas kobenga mutu to ndeko ndumba eza mabe. Eza mabe, oui. Eza mabe parce que ndumba dès baloba na dinga les moi sur abali na moi sur abali. Mais Justine a femme mariée. Yo benga ndumba ndengini moi si a mutu.
Robenga Ndumba sur quelle preuve? Est-ce que preuve moko ya Kindumba ya Justine c'est bimi na réseaux sociaux? Tu sais qu'on a tous un point d'interrogation. Très bien. Tous na ba il paraît na ba Leondi. Siko moi si a mutu okange na mobilité à commettre à disterté au latisie mba moko poso ya bandumba. Là c'est méchant. Et ça qui te côté nga zo regretter kaka. Est-ce que déjà merci Johnson avant dans un plateau babandi ko tuna ye makambu vie privée ya Ini Edo bayambi merci Johnson émission non to tuna yo ba biso Ini Edo na mobile na ye bakabwani po merci Johnson asala e Kindumba na musicien moko. Est-ce que c'est zala pour biso tout ba africain to kota na onero to kota na ba américain te na ba race système to suka na race biso les africains très bien pour bango pe ba africain. Est-ce que ko salama? Est-ce que c'est Salama Jean-Claude Van Damme bayambi en émission ba tu na yo OK musika bongo baza ba munyo basa ba film basa ba film photo tanga to kota tikuna ba jusqu'o yo te Jean-Claude Kutenga linga mingi Sylvester Stallone bazu Sylvester Stallone babando tunae babando tunae toyoki Arnold Schwarzenegger bakabwani na mwasi nae. Est-ce que yo moni ngondingi ni babike bakangiaza? Est-ce que ko salama bayambi penda Arnold Schwarzenegger batunae vie privée Sylvester Stallone Tamoza star so bayambi yo fo batuna makambo ezotala musala vie privée vie professionnelle na yo ya yo makambo etala misala na yo même vie privée na okolinga batuna ngote parce que oza star il faut pesa vie professionnelle bayamba Fabregas parce que c'est Fabregas ba chez ona makamba Fali Fabregas alobayeni j'ai le numéro de Fali ma ese sopani si faut na pesa e conseil na obenga na téléphone eza vie privée na ye na koyo sola mo ate ato sola musique voilà. Siko kistar ango ya bino tango na loba boza bata maboke fo bondi maka ezobima na angle nini o ezolakisa ke bato yo baza ba star soki Jean-Claude Van Damme osala ngote tozo ata ba go kasto kitana to kitina kota Côte d'Ivoire na base Thérèse bango mi bale bando tuna go base Thérèse bakabani na mobile na ye bakangi soki boye na boye est-ce que zala ale go pe azua fongoli robinet abandi koloba est-ce que zalaka donc yo star mame pela oza star ya mukolo pe ya mwana mukete oza na carrière ebele liboso na yo ovandi na plateau ba otuna o vie privée ya ndeko na yo ya artiste ya confrère na yo vie de loin oyo oza na numéro na yo ko benga yo vérifier information rapide que biso ba chroniqueur mais ozo ko titoyer mwasi ya moto kolatisa e poso kindia ndumba oya zate non tout le monde place basali divorce te na vie de loin ti siko biso to luka pe même ata baba siko loka na papier wana na yo moko ata vie de loin ebisi ote mais na yo moko zo mona ke bato yo na réseaux sociaux mensonge ya kambangu we vérité ya kamale malem muto akosaki likambo en Afrique du Sud yeba okangisete kimia siko yo muto yambaki yango sans réflexion tala ba retomber batu babandi okanga mais puis chaîne ya mulai na journaliste zo va nous confirmer azandumba abimaka na Ibrator où sont les preuves ya ba propos pour retenir après bogolobao justice où sont les preuves pour obtenir ba propos moko diffamatoire skotam ba ocha mutu maboko bakangi batindike na makala o balesa ki justice atindike makala ndeni ni mais où sont les preuves ya Kindumba et Justine la diffamation soki Rambo osala yango te po aza star soki merci Johnson osala yango te po aza star po ani te bino ba comédien ovandi pe na plateau ba otuno vie privée ya ndeko nao loba non sur la vie professionnelle ou les vie privée na étalé si faut na pesa conseil dans benga na téléphone. Merci beaucoup Maman Sarah. Mais au regard de cette situation, toujours que moi malembe pour na étali l'arrestation na no ya maman na biso epela. Totali yango to mona qui était papa na biso vu de loin maman na biso epela azoki beaucoup plus par ya ndeko na ye vu de loin pour acclacher sur oazali mwasi ya ndeko na ye vu de loin mais ere komi makambo ya kokangisa
maman mata ou bien partie adverse tena qui compte te que wana dali tata moi si ya bana to consulter pe papa. Est-ce que quelque part moi et l'autre wana pe koka ki kosalema? Non, bah consulter vie de loin pourquoi? Yé tant à ça l'émission consulter vie de loin. OK. Vie de loin ça est loin ça. Justine m'attendait aux à la moi sa vie de loin ana papa na maman au baza en vie. OK. A collé dans ma boko papa na maman au babala na légalement officiellement ti lelo. Donc yé azobo comme mananda ku oyo baza exemple. Très bien. Ngala moni maman Justine ana alliance à munene lelo ba ofinga maman na nganga. Na mobali na papa ba Justine bazanda ku mosko tala couple na bana ba bota bana ba ngoti lelo baza ensemble, c'est pas facile. Donc yé Justine azo hérité ka oazo mona na famille na bango moni papa na ina maman na e babala ni balata ni lopete baza ensemble. Yango yé pas o répéter histoire à maman na e. Yé moko nenga za wana azo vivre na ndako eza témoignage à mariage. O eza ba parents na e. Ah oui. Ah oui. Ya o commettre d'iternel maman na ya sala ya ngoti. Azo vivre na papa na maman na ti lelo amona na bango baza ensemble babalana. Yé pe babali officiellement. En dehors de la famille, Justine mata na vie de leur bana mikolo hein, bani bazwaki diplôme d'état de la monada ça va bandi université. To kenda ki pe jour na lemba wa. Justine azole la bisara bana nga bakoli parce que alinga bana vie de leur bana pe balinga kai. Moi namuna ki Sarah nazala ki ona ndenge nini bana na baki avec leur maman. Soki mama akaboni na mobali ya solo andimi ko pesa mobali bana baza curieuse. OK. Moni bana wana bazaina mama bango te bazaina na Justine. Tasala nyonso akenda na école na bango Justine. Papa bango kutakoma ate. Feti wana mtasaisa kango Justine. Ozo comprendre. Papa kuto ya lobi makambo na yebi na ngango te. Justine atambola na bana e. Bana wana yunga na bango. Donc alinga bana wana abi ngelo kesanga pasi bana bakomi déranger na université. Saro ebi combien matumboli esala marana ba université. Baleka boy mama abino bazonga boy mama abino na papa abino bakabwani mama abino asala ki adite e komi osala bana soni. Abi mama Sarah e komi osala bana soni. Université ba komi oseka bana ba question komi ke ezongi. Epela asala émission liboso atiki. Asala émission mi balé. Mais ya za mwasi akome aza comédien aza mwasi. Pourquoi pas benga tanga na téléphone atunanga? Soki yo saro benginga na téléphone otuninga oyebi o découvrir vérité que ça mensonge o sala émission te pourquoi pas yé pas benga ta vidéo benga ta Charlie vous comprenez donc t'as dit au moni eza makamsusu ba dengona biso ba comédien faut pas bongisa. Oui. Et belé vraiment. En tout cas, il y a beaucoup de choses que ba gaffe à moi trop parce que vidéo as comédien. Vidéo as comédien et puis as compréhensif. Il fallait au benga ta otuna. Que Charlie na yoki que yona madame Bukabwani bonabu anga peso réponse Isabelle tu appelles au putain. Mais yo tango yo ça l'émission. Est-ce que contacter Charlie ou contacter Charlie? Na quatre émissions solo ba que Charlie mutaebisio kakanga Justine na ba message à Ibrato. Si kotang bakangi yo kozoluka vidéo sani. Non mais na landa ba tumusuba lo ba vidéo azo yambate asala nini mutafingi mo ebike mobali nyosa linga ba chai musapi me ba cha mwasi ne. Ah oui hein, parce que Valère il y a mobali et donc mon n'est pas mwasi. Très bien. Alinga yo finga na oye mo fingele mwasi te. Siko yo bolingi Charlie asa neti ni. Ndeko mwasi aza responsable. Justine est responsable. Oui. A business woman ate kaka sombaka sala ba business tae ana bana mikolo ana famille maman ana famille papa. Or belle famille na mobile nae. Très bien. Sikoyo problème a boye ozo engager réputation. Ba parents nae ba otala ke comment biso ba parents na yo nous sommes encore vivants en vie. To bala na ti lelo toza ba exemple pour na yo. Yo commettre des ndenge nini. Quelque part, ils ont salir image ya famille na biso. Dans le quoi biso papa na maman to pesa moi na éducation malamu te tala ki osala adultère. Oh maman na ya salati. Non, il faut ramener le preuve. Vie de loin anelo salati parce que ne na yebi makam ninge zalelaka. Vie de là tana un mona marabote. Donc s'il faut ba comédien pour ana poussa bo maman oyo, faut que le Justine. Mais vie de loin à papa. Ah papa bien avec sa femme ko le kabatwana nyonso. Ane loko salate parce que
na mafinga afinga vide lo était à protéger vide lo mafingi Justine. Alors vide lo anelo kosate. Très bien. Atanga na place à vide lo na anelo kosate donc faut les kaka boluka Justine. Donc on a protégé juste ma femme. Il a protégé moi sina edo bino ba comédien o bana poso sungae OK no luka Justine parce que avant ya obimisa mbongo ya luka ko bimisa yi na prison il faut bo bandana nous ko soigner pota ba blessure o ya bebisi na via Justine na personne publique mais beaucoup commissaire public bo bebisi réputation na. Très bien Mama Sarato là. Ce qui voilà bandeko balandi boende to continuer na émission na biso mais Mama Sarah avant na koma non na arrestation pena Mama Epela question o donc elinga lorsque yo ozo koloba aujourd'hui vous fustigez le comportement ya mabe ya ba comédien entre autres Mama Epela oyo ayaki directement pour s'attaquer na mwasi ya ndeko na ye mais quelque part aussi Mama Sarah ozo mona pété que Mama Epela akoka ki kozwa ba rumeur o ezalaki na place publique oyo souvent excusez na lobité que yo vous le journaliste et chroniqueur bozo memaka yango na place publique yépe asalika juste interprétation à limboli par rapport à makambo azwaki omoni pété que non quelque part bino pe ba panzi sango boza na une grande partie il y a responsabilité il y a destruction il y a le kuta et beleza sur la place publique maman. En fait papa t'as dit vous avez raison. Oui. Mais na bato bota la biso ba ebike eza na ba chaîne ebele soit le bili kambelo ba vérité il faut vérifier information. Ah oui. Ba ya makambo ebele ya lokuta. Ye ba kabwani ye ba sali boy ba bango bazara so mikolo wana po bango vina bango analyse ba ebite. Très bien. Vina bango ba créer la matière. Mikolo to kosela ye na ye to sangisa ngo to koseli bango likambo. Au mona bazoba na ba insensé o ba za maele te pour la vérification. Ba memana. Ba bandi ko harceler maloba ye bakangi ndumba sali visate bauto yo to keka musika te tala grâce te lisolo grâce ezali yo kundango ba chaîne loka ba chaîne ba clochard ba chaîne ba mamu ba batalo kuta ba mutu kisimbi ba bakoka batu wana tu ba bato ba créer matière ba yaka jamais nelo kwa solo batu ba yebi ke so photo luka information mo ya solo. Ah, tout c'est la non Sarah, tout la salle analyse, c'est que les campanisation. Moi, c'est moi comme elle Maman Sarah, ma camba Justine. Tant na moni yo lobela ngote na comprenait qu'ils a mensonge. Et na moni lobeli yango pesi vraie version de bakange pela. Na comprendre yango pourquoi loba été tout ça l'effort bandeko hein, tout le carapé d'information. Il y a bien aussi. Pino batota la biso. Ndeti makambo pe na Costa. Ba chaîne tino. Ba chaîne ezebele. Bala mukana tongo akosi yena e bakabwani yena e ba osolate. Ba ela pedi nana peshanga ba solate. Donc baluba makambo ebele ya lokuta. Bien. Bolukaka ba information. Moi ni ba chaîne ndenge wana tadi so ba bimisi message. Bozela boke luka ba confirmation pa batu mususu. Très bien. So moni batu wana ba okipa ngote c'est que le kuta. Po baloba ka lukuta. Ezaka lukuta sko ye epela tanga yoka ki batu ba loba ba tia ki preuve te. Ayo sa analyse point. Aye défendre ndeko na ye moi c'est asali mabe yango yaye ko défendre ndeko na ye. Na preuve ni. Oh ya mona ki na baitando yeke maloba mamu et puis maman ça derrière la caméra longue mona na te to ba pété so ga mwindu ezo ke pembe aye bana ami suma photo a circuler ka ba photo aso circuler ka ba photo derrière la caméra allez mutande ngwana ayaka kosaka elle ment comme elle respire mutande ngwana ndebozwa so alekisili kamna mo alobi alokuta bino pe bomemi yango ya solo alobi likamna alokuta bomemi yango ya solo ye mutaya okosela peshanga bimangana tel ebele donc kaka ba chaîne wana ezali mamu mida ese o wana kuna mususu comme on a aidé comment bimando difficilement dans monoko en tout cas vous devez faire très attention. Ba papa ba maman botika mato inabino ekota salité na misu nabino etala kabuzo bate. Nous devons réveillons-nous en tout cas réveillons-nous, il y a des choses tout tika la biso sur le plan professionnel to bomana sur le plan professionnel oui ayemba ki mabe abina ki mabe alata ki mabe na clip wana son eza mabe ayekutu babiloko ne salité oui acceptons mais pas jusqu'à ce niveau. Sarah, Bijou la reine aujourd'hui, Balobi Azali Juda, Ateki Maman Epela.
et l'icolo il y a $100 et pas moi si il y a vu de loin. Ta réaction? Et ça on lokuta. Je la reine à évelote. À combien que kuna ndenge nini soyez bien de côté. Kuna omoni tadi bilo monsieur Zara olinga po bomela mutu moto. Mais mutu ye mo habité bo bomela nga moto te. Très bien. Nao lo banalisisi. Yo comme maman oise quoi? Nao lo banalisisi. Et alors wanga yo ofingi nga na télévision obtenir ba propos mo diffamatoire à mon nom. Nabi namona atadi azala bien na Yves Ipan nabenga Yves Ipan. Très bien. Nabengi tala ba propos tali azo tenir na émission na kombo nanga. Est-ce que ko yebisa atika mamba sala wana te parce que eza makambo susu ngana ko sala te mais famille nanga ekoki ko sala yango ko appliquer yango parce que ngana personne publique voilà sora zo sala buzz a sala buzz na kombo a Charlie ngana za mwana ya batu na ba parents nanga baza en vie na za na famille na za na ba ndeko ba grand frère et j'ai mes enfants. Très bien. Ba o supporter makambo wana te atika Bijou la reine a ebisi abi na solo na yi ndeko Justine pa ebisi alobi bon sora lingi to mona na sola na en face et aux ala bien au lieu de transmettre un message to sola en face. Oui nde siko Bijou la reine ayebe kaka basali programme ya luka jour ba kutana na epela pour que ba sola en face. Très bien. Bijou la reine tanga ke sola na epela zongeli Justine yoka maloba mame pela nga naza nga na problème te nga abomba ka ba bière nanga ka kayo no episode nga naza nga na problème te nga abombela ninga ka ba bière nanga so abombeli nga ka ba bière nanga moi muke nanga na osala émission na changer maloba etike bon donc yeti afingi nga boye na conscience penza et puis nga na opekisa ye ati ko sala émission ba ndengo wana parce que ana ba preuve makamba ono bate aolinga suna futa ye. D'accord, dans ce cas la justice va faire son travail. On va voir nde omoni rendez-vous ba sala kawana pesaki le même jour te. Donc rendez-vous à kala OK pour na ba kuta na ba solola siko ebimi na mauvaise foi ke ba futa e so azai mutu maela ngalo ba c'est meki na ngalimbisa nga na eba ite na kotika na kati actualité il y a internet ya lobi ba futa e donc asala ki yango avec conscience ya ko salir réputation et c'est par là Justine na famille na eba zui idée justice c'est ça nini et interpeller apesa ba preuve ya makamba lobaki parce que ça même pas na conscience à reconnaître même pas que a salir réputation à mutu. Nde jour au fallait qu'il va kutana mbila etie bango maboko alors nde kopenda Bijou la reine ayebi mambo arrestation anati batu ba olata na bango eka po bazaki na epoye mutabenga ke pela po bakutana na Justine Justine na mauvaise foi o epela la kisaki achaki déjà que faut bakange kaka nde bakangaki mame pela na mitso tolo bana makala azana makala obi azana ana makala Qui dit Makala? Ouais. Ça dérange hein? Et ça dit pas si hein. C'est quoi Sarah déjà? Tata moi aussi Yabana déjà. Azana Makala. Ya Charlie a quoi réagir te? Atiki ka tata moi ça qui ne peine na Makala. Allez le ça te. Ce que zana batu bana besoin ba sunga mame pela ba lukara Justine. Ya Charlie ane le ça te. Wana pneza vérité ani loko salate et puis la laxi mauvaise foi Justine azwa ki loko semeki OK oui malgré ba papa tena qu'est-ce que bi pe la finga ki salité on est na salité ba mo mususu atena ki wana na toyo ka ngo epaka ya bande kona biso ya double face nini to ko tso mula malembe mama aloba mabe mais tant muto yo lobi ne mabe na ba niveau wana muto lobi na mabe na ba niveau wana assimilé à kobengo na téléphone
La considération. Oko senge mbongo te. Falaka bando senge de pardon. Mama to putana. Yo senge mbongo. Moni loko sonde bomisaka bato. Yo wana na makala. Et servir bande konabiso kaka ba comédien télé son maintenant ba journaliste oyo ba yiko finga ka bato nyonso tao aza même ata na preuve mon côté abandi ko finga ti mais maman pela pe asalaki émission ye mon côté basali moi ebele boni kaka batie maboko epa liste za mulaiti yenda yaki na confirmation pour ebota mbuma oyebi batebele so bazu courage au salle la Justine l'émission yuti pepela bato ba mo loko belle a lobby net ka soli na vidéo a confirmé kindumba Justine yango bato pele bazwa kango na considération live TikTok et Kezongi, live YouTube et Kezongi, page Facebook, n'en parlons pas. Vous comprenez? Alors, il faut frapper, mon toit hier la confirmation qui nous bat Justine, après ça va preuve. Mais la liste est vraiment longue. Voilà. Maman Sarah, moi, tout le temps est belé, exalité, tout le cas, moi, déjà tout chité dans l'émission Nabiso. Le message important au lelo, au Koki Kozalana Yango, pour tout ce qui se dit. Que vide loin à Tiki Ndekonae ayeko côté bakangié Justine Mato aussi ne pouvait pas faire ça même si a fingié aza tata mwasi abana il fallait achango kana c'est aujourd'hui et comme lokola sujet moko boya ya moi bobangi na humiliation vis-à-vis ya maman epela yoko ki ko réagir ni poto en tout cas ba arrestation ya batu nazane loka réagir. Très bien. Naza eloko réagir tenga soutenir na mafinga te. OK. Et botika phrase ezalaka ki ata ba fingi yo esa nini. Omoni ke fallait asala ke exception pour na mwana na emoko. C'est-à-dire yo mutali banda siko sort na yo ezala nini. Soki yo supporter ba finga yo mutu nyonso tuta o supporter. Justine o supporter ngote parce que yaza star ta biaza mwasi ya star. Yemoko vida ezaki star te. Très bien. Alors au permettre yangote botiko condamné parce que sali o ka falaka sala moni ba biso soto kanisa ba te po biso moto ana kati ya réseau internet. Très bien. To yebi nenge fonctionnaka mais Justine ana kati te o ba fingi fa kanisa mutu botika ba phrase wana mais lo rasuka na oloba ba comédien bo gérer vie na bino bien. Oui. Et sala nga soni au moins mutu mo sala succès makasi na vie mais atterrissage na ena suka mawa abeli fo cotisation bakangi fo batu basangisa mbongo neti bebo benga belvia sala ouais ndenge na bosa na kikuto question na ndenge lelo lisusu bo benga belvia za parent et binotin belvia pas za mwana muketi asa na vina aza bande kona na foyer na yango mbongo nga belvia fa kaba a comme suko finga moi belvia kaba ye kaba te pardon belvia kaba yete donc amo finga malisusu osali makamna yo moko ofingi yo moko na suka nango belvia ya wana eza ka belvia zo encourager les mal eza en sens te ceux qui sont belvia comme ko encourager les mal que ba finga azo encourager muta fingi mutu yaki abimisi ça qui te côté mais ba lobby ba kangi ba bengi maman Belvie lobby nazo ko rappeler atikali pe ko rappeler oui netinga pe na kundi na oyamba te yekuta Belvie azaki motema malamu ayamba ki quand même menga na oyamba te en tout cas botika komele Belvie. Voilà maman Sarah maman Belvie lisusu ba lobby abengaki ba kangi maman epela ba bengi maman Belvie lobby nazo rappeler pe na suka atikali ko rappeler te to moni pe babiloko wana eyeti na réseaux sociaux lisusu ke ngana bengaki Belvie lobby a ko rappeler nga une façon lisusu Belvie a exposé ye ndenge a exposé moi c'est à maman ya papa vie de loin ou musana bango ata ba exposer Belvie ko changer de logo te botika ko binobimisa bata mafinga et servir batou leçon. OK. Bon encourager bango te parce que nenga fingi Justine lobby pa ofinga yo. OK. Bon encourager bango te sikona ki star o nyos tu bino boza mbongo ya ofuta ba frère ya l'état te ba monde à l'état te boyebi ka ko finga ba. Mais non, bato bo sepelisa bango na ba chaîne wana ba pia bino ba $20. Ba sangisa ba mbongo ba futa ba bimisa. En tout cas Belvie ko sala ngote.
et puis osambelaka ntango ozoki osoutenir bato bazofinga bato bazotuka bafoye bato quelque part mbongo nzambe apesi ozolona ngo na mabanga. Eza risque kosala yango te bato mutu afingi assume peine na elora yo nano tinda mutu afinga te kosutena apeta koyoka pe mawa te koyoka mawa te yoka mawa mutu abeli opesi ye mutu azangi akoli opesi ye mutu afingi ake boloko te justice asala mosala justice ya nzambe eza ya bato mokili mpe eza liwa te eza ake bapinir ye ntango ozonga akobongisa balangage akobandoloba makambo malamu na age na ye ifo azala na respect ya balangage ntango aloba deya bakotisa molangi basala non c'est pas bon mwasi ya moto koloba babiloko ndenge wana te et puis baartiste comédien batalaka mpe baplateau ya kolekaka bato oyo babongisa bacarrière na bango baa na carrière moko ya soni makasi trop sombre. Oui, la majorité so tobi lelo toluka bato tu basala succès na sangisi bango tu omonake ta mosusu 5 apamba nde bareservi nyonso batikali pasi na pasi milelo na milelo babato Samuel aleka na émission koto $50 ya Gabi émission $50 asala émission mais succès nyonso asali na vie akomiti na niveau star bafuta ko $50 po ya otuka baninga na oba star. Allez-y un peu comprendre. Lelo yo soki kamebe bimi to maladie boza même incapable à assurer santé na sécurité à vie na bino. Okomo bela maman live sunga. Siko carrière nyonso succès wana bosali na moni. Ete abino a penser na pesi conseil na leka 7e bagarre. Ata problème eza ndenge nini koya ko exposer corps ya motu te na état ya faiblesse na réseaux sociaux eza mabe bato bana posa ya kufa na état oyo ya komeleli aza faible ana protection ka ya nzambe ye moko ko se protéger sous te bakoyi ko abattre facilement na ebite bo mi exposer rapport ni sozo bela SOS lisungi te mama lisungi. En tout cas, ça l'effort, il y a qu'à assurer santé na sécurité na bino. Ceux qui battent ba sunga, ba ya après mais yo mo déjà fouté mbongo kenda ko hôpital au sali nyonso. Premier pas déjà c'est aux qui premier soin. C'est important. Sinon t'es les ara passer. Voilà, je suis Miezi World. Au moni bateau ba sangsela biso ba mbongo wana. Toye ba beta dam na ba. Oyebite mbongo wana ni ezokota pona nini yeye. Mutu moka luka yo kufa. A comme une position de faiblesse, ba olukele cotisation pona basa l'opération. A ochambongo na e. Nazo ya zo ba mbongo comédien tel ba bengi. En tout cas na sunga e $1000 angwana na tindi ba ke basale l'opération. Oteki moli bana. Okufi. OK. Mbongo ane sali misala na vie na yo. Okufi. Ce sont des personnes qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas refuser des cadeaux. Mais ça ba cadeau ya rosa na ma kamuté. Ça ba cadeau ya rocha na espoir te mbongo moko ba kabelinga na kena somela mwana di papa te. Et ça ba mbongo moko boye e baluka na ngora world na world. Ba kabeli obonga na somi na caméra. Oyo ka etadi. Sarah ozo continuer mais papa aza liboso azaka mabe makasi donc ye moto world te ye azo tinda world na yo na ba o babata masima camera boka ndenge moko ye world. Donc ngana benga ngweza ba mbongo moko ozo maîtriser muta otindelo te ako tindelo poison ako somba amna yo mbongo wana ako salo mabe na mbongo na ya pesao akia bando sala o mabe eza ba mbongo monga na ba merci kaka bakisa caméra bakisa ba mwinda kuna carburant na kanda full mituka nyos tuna chango ba carburant full. Oui, parce que eza mbongo tenga na ozango la kotia on a cop na nga business na sa ila te business tangeza rabina suyer na nga na to kaka yango na sa ila makambo so ba pesinga mbongo mususu na bakisa onelo mususu donc ba tout to maîtriser te beaucoup qui facilement on senga ba cagnotte ko sara ba cagnotte c'est pas bon cagnotte batu bako sa elo loko za star batu bako sa na bango yo cagnotte oza star mutako ya star na biso azobela star na biso azobela basalela cagnotte basaleli yo cagnotte baye bapesio tala ndeko na biso clochard da Belgique yaya banda kenda poto yeba kokoza mukanda te poani bambonga ba cagnotte conséquence akokozwa même panda kume basalela ke cagnotte ti lelo basalela ke cagnotte tala
po mona bato wana ba mabe bato bazo soutenir yo na mbongo mais bakola kiso komo koza mukanda so balingako parmi bango bana basi bana mibali moko pa kolo bangana bala oya lokutaka posani ozo mukanda dana ndeko nanga na cousin nanga posedi wana ba osalele te obiato peso mukanda yo kenda ka mosalela ete aya posedi wana ba osala te mais basala ki au moins kanya titi lelo vina esuki ndengeni bolinga biloka facilité te oza ba star tango osa ki star ko prévenir ko bomba pe ke lobi na ko koma na état faiblesse moi mbongo o ekosunganga moi business o ekosunganga bo créer ba entreprise c'est facile ba ndo na biso ba Camerounais ba o créer biso to ko créer te poani toi kana mafinga voilà je suis Walt lobe ko le kalelo merci.